Mbote na bakongole nyonso na bisika nyonso bozolanda biso na bakontinent nyonso oyo bozwami napesi bino bambote nayebi ke deja bozalaka ya kosepela ntango bomonaka marula bobi ke seke solution ezwami na baproblème nini nalobi te na kopesa bino misolo parce que eloko eleki santé ezali te okoki kozala no na misolo mais soki santé ya malonga te ndeko na ngai yebake foinfo na foinfo awa na mokili mpo vivre esengeli kozala santé kitoko alors que bato ebele ndenge logique ya mokili ezali kolandisama na babiloko tozolia makambo ebele tozorespecte te esalaka ke plus tard surtout soki bato bakomi kokola bamaladi ya ndenge na ndenge ezoatrape biso emsu maladi moko okola no nango te me ye mpe na kimokolo donc tout ça eza kozangisa bandeko kimia eza kozangisa mpena bandeko amani ndenge mpa na biso na swahili tolobaka na yango wana grâce ya tata nzambe atianga na nzela ya docteur Kabe oyo nayaka ensemble na ye mpo toya kopesa bino bamessage todénonce parce que alobaka mpo na ye maladi ezali sorcellerie awa eza te tozosekwisa bato il faut témoignage eza mbote na yo docteur Kabe mbote c'est le temple du roi Salomon zamba nangu ya oh les bâtonniers eza bâton de Moïse ezali bâton de Moïse tozo kobati suka c'est ça maman maman na lobi boye na tia 2300 pour nanen ba petit baza sima et sika maison akosuka mokile loko les ya nzamba bien formé na lobi ezo continuer na lit continuer bande wa Kinshasa babi o manqué bango trop micro mama kaka ndenge olobi mamu maison makambo ebele yango nde na yebisaka bato boye na lobi o iza munoko ya mboka na ngai nifona loba yango talande kona bino wana ayaki na problème c'est-à-dire insuffisance rénale na Brazzaville. Et puis, entre-temps, na colopathie, azalaki mourante, mais ça, c'est de grâce, maman. Après combien de jours de traitement, il est malade? Alors bien, ngai na kolobana ngai loko ebelete. Il faut témoignage oyoka yo moko na munoko ya malade, ya patiente na biso. Wana Brazzaville. Na Brazzaville. Parce que babaki o na Congo Brazzaville ba témoigner raté. Wana bozolanda, atata tozolo ba témoignage. Pour na témoignage, pour na Brazzaville. Nzamba monene ndengo lelo na ti lisu makolo na bisika oyo nzamba ali nalaki lisu na espoir ya nzoto na ngai te parce que imagine toi moto asali 90 jours 3 mois atia mai na monoko te eloko ata moko na monoko te mais nzambe azotikanga na bomoi bamisusu a 2 jours 1 semaine basi bakwei tout nga nasali 90 jours 3 mois eloko te mosala nga kaka kosanzaka bilia wana so naliuki mwa apeti so bamemeli ngango soki mopusa na pembe na nga na bandika kolela na molela solo ya bilia wana te na bamafuta wana eya lisusu kote na nga te maintenant nakie église pasteur papa na biso esika nga nasambelaka atindi biso kote ya docteur Kabe bokende nga na ndeko na nga moko ana potopoto donc kuna nga na espoir kuna na ba expérience ya kuna biso wana bokende parce que journal lelo ya kovanda liso na kati église ya te bokende seke atalaki maintenant tolia wa toyaka wa kote ya docteur Kabe premier jour wana nga nalaki moyen te opesi biso mwa kisi wana tozonga ndako esimbi te petit sœur le lendemain azongela lisusu awa ayi lisusu bakisi deuxième tisane wana nakende ndako vers moko mibale nga na se retrouve ti lelo kote ya libumu eya lisusu te na mo bandolia mwa morso afufu moko ti jusqu'aujourd'hui balobi na biso yo moto memi ndeko yaya na yo oyo awa okoki expliquer biso likambo yango ezalaki ndenge nini nazo abanda obelani abandaka ndenge maladi ebandaka comme ngai tolanda ndako moko te
naika kotaya na kuti nakachanga kuna tini nini sala onga dibungu depuis quel jour ya samedi et bana depuis jeudi o melini on a médicité et fait na Dieu ya to kinani clinique mais clinique no ya li palu ani donc ba moi ba ndene ba sali traitement palu pendant 5 jours vraiment kinyati après ma 6e jour on a vraiment la immunité toki hôpital à Taranga. L'hôpital à Taranga, on était au Ezakana Bishidi. La team de Gomez, UCH. Toki. Comme elle a déjà une intervention, ça va opérer déjà 4 fois. Maintenant, là, deuxième opération, on a tout ça quand on a hôpital militaire. Il fallait que nous hôpital militaire côté de ça qui opération. Il faut demander l'examen type échographie. Il faut que nous micro-nitias na règle gauche. C'est-à-dire qu'il y a une banga na règle gauche na polypathie fonctionnelle. Après, c'est le traitement. Tout ça, 2 semaines à l'hôpital militaire. Kimiate, ici, vraiment, il y a Asali depuis le 4 mars. Si mon corps de la qui il sera 3 mois et demi, il y a Tchak alors qu'on a mon là, on a yipé. Juste comme une église. Là, dans l'église, prière, que pasteur, ça vite. Ngana na moninga moko asala kana ndenge ya baptisant comme on est docteur Kabe a soutenu sur l'hôpital clinique to yipe na clinique premier jour ana la personne son traitement là ba pesa traitement premier jour na zonginda la personne vraiment isimbaka tout le même lobi na mwana zonga lisusu ba changer biso tisane là na kika na concert la personne vers à liboso na tongo ya midi wana mutala olia te na même na ba photo alanga na téléphone ala olia te aloba suki vraiment so comme moni premier jour to yaka moto to alaka na kata salo yo vraiment alors mona même là to télé na rava de na ni le pona ko luka taxi vraiment to ça même na 2 heures de na luka taxi ba to abi sauter là obima na baba tu sens que moto tout les autres attirer attention à moto yaka na yi là Amerika 2 pots ya tisane wana vraiment silence kimia pasteur par le but si les lois biso to ana to fa na la carte église alors il faut qui kuna ni na à travers la tisane na ba prière pour aujourd'hui il y a la deuxième pot ya tisane wana au grande sœur le même jour tout le monde sur la amour fan d'acteur alors sur la tête sur la sur makambo tout penza to ya ko mema na ko mema mais amour tambola il faut ka mo sokola na ndapa kuma même ko lamba asokola bilama na to ke ma na tiba sokola bilama donc advini kimia na ba tisane ya docteur Kabi Yami bale yangu wana pe susu. Pona mwana mwasu wana azaka na problème italia colopathie nani ya hépatite B. Ya hépatite B. Zamba salé grâce barabi. Zamba salé grâce à se retrouver et wana. Komonio awa lelo epa ya docteur Kabe na Brazzaville. Lobana biso likamunini ekomelio awa. En tout cas papa nazalaki soki moninga yo kokotangisa mai ya miso nabelaki fois kobela eloko bandi otungisangi ezalaki hépatite B asouffri nango mwa ata molai depuis na bandi traitement awa tuka nayaki bien donc naza bien vraiment bien eloko nakosila te. Esali combien de ans? 2 ans. Esali 2 ans la maladie ya hépatite. C'est quoi comme pas docteur Kabe ba salio nini ba pression nini papa quand na bandaki ba traitement pas docteur Kabe en tout cas na yoki bien nyo surtout en tout cas bien nzoto pe zongi ozo yoka tai loko amokete na nzoto côté ati côté na komi penza va bien loko la ndeko oyo ayaki na problème etali ya autiste on a mwasi oyo maman oyo amemaki bébé na ye aye zamba sele pe grâce pour na autisme. Autisme ezali ni faut expliquer bato. Autisme cela veut dire omoni bana oyo bazala lokola bizengi. Mwana alobaka te mayele eza te bana ya bongo ya ngonde na lobi boye. Bazana problème mental bana wana kubwaka yete sundole biso ye. Tala maman na ye avec la foi tout est possible. Zala na kon demander qu'on a kaya. C'est le temple du roi Salomon Zambas. Zamba nangu ya. Mokili ya Zambe. Maloba nangaye ezamuko. Tala peli susu mama oyo. Ayaki na problème ya tuberculose pulmonaire. Ça va c'est grâce tout type de tuber. Mais bon sou sanga
Comment pas grand maître ko dénoncer message na mboka na yo? Adresse boyebi yango. Mais bosu ki sayet. Tuberculose pulmonaire, tuberculose ganglionnaire ou ya ba ganglion tali. Mais bosu ki sanga au 16 ya bikuwa. Ezo buka mena lobi tango nazo dénoncer message na mboka woyo. Batu ya tembe bazate, batoma bazate. Na mboka grand maison. Eza bâton de Moïse. Eza koloba boye. Eloko nyonso oyo bino bomoni ke. Guérison eza te. Solution eza te. Ngana lobi na bino solution eza te. Eza mokili ya Nzambe. Biso toko continuer na bitumba tisuka. Loko eza message pour la mobilisation. Toko yebisa batu tout oyo bayeba ke eza mobilisation. Tout type des hépatites. Bosoki sanga. La sclérose en plaques, problème neurologique. Sarcoïdose. C'est que tous on a un témoignage. Tous on a un témoignage. Il y a Brazzaville, na Kinshasa, Manix Kembolo, so côté la biso quelques témoignages parce que dans la télévision za radio té. Il faut battre. Tabru di wasa do mo zamba sadongo do. Zamba nangu ya. Mokili ya Nzambe. Témoignage bongo tozo. Mama ngai mama tutu. Matutu. Oui. Awa toza wapi? Awa toza pa temple docteur Kabe. Nini oye ko sala awa pa docteur Kabe? Awa pa docteur Kabe na yaki awa na ngai ezalaki na maladi ya miom na kati ezalaki makasi ya kovimba. Na ye pa docteur Kabe nalandi traitement titi Nzambe asali na bakisi ya docteur Kabe. Ba opérer te? Te ba opérer nga te mama mami na ngozo lobana. Cicatrice. Siko kovimba na ikira. nayebi te na bakisi ya docteur Kabe nde sikoyo esungi ngai. Papa Eliezer, nini ememi yo awa epa docteur Kabe? Avec maladie ya paralysie. Paralysie. Et kangaki likolo côté nini? To liboko koto ndenge? Kangaki likolo na loboko. Na loboko. Mpanzo lakisi wana. Loboko wana banda osala bongo te. Banda osala bongo te. Ezaki ndenge nini? Ezaki kangami sur place. Ya solo. Siko otambolaka déjà omeka ozwa ba traitement ou bien osainene? Traitement kana kaka. Oyeka awa ko epa docteur Kabe. Tango komi asko epa docteur Kabe asali ndenge asambeli pona yo to asali ndenge? Asambelaki pe azui kisi apesinga. Comme la médica 2 jours. Na senti loboko ngani. Papa mamolo beza solo. Libo kangami paralysie tina kota likolo mais à 2 jours libo ningani. Eningani siko commence à ba mouvement. Ya solo. Nabelaki mingi na mila bakisa munganga ya mundele esimbi te. Desko oyo tant natalaki na télévision amonaki batémoignage mosusu ntango mpe ndenga pena ya a. Ya solo. Sikoyo ezalaki maladi nini yango ezalaka? Ezalaki nde tiber soki nazokosola makila ebima. Ya solo. Siko tuber yango osalaki yango mikolo boni? Depuis 2001. Depuis 2001 Siko otika lozo ba traitement te pour ba traitement ezaka ba traitement ba comprimant na otika lozo ngote. Wana na banda kozwa ya ba comprimé ya mundele na banda kozwa mais banda osimba kate. Siko awa tango yepa docteur Kabe nini salemeli? Tango na yene expliquer et a ebisinga ndenge onati matambelo awa ebaki nyonso esili depuis banda komela kisi mais ata banda kosola mais sikoyo kosola wezalaki ona tataki nango wana ezali lisusu te ata makila ezali lisusu te. Nayaki awa na mwana na nga ya 9 ans azokabisa 9 ans mais mwana wana bandaki kokweya maladi ya ndike. Nazwi adresse ya docteur Kabe nde na ye epa na ye apesi mwana traitement mwana azokweya lisusu te yango nazo témoigner. Maman, mwana azaka okoya ndenge nini? Chaque jour, chaque semaine ou bien ndenge nini? Par mois. Banda okoya par mois. Banda okoya par mois. Siko banda oye awa epa docteur Kabe. Tango mwana azwi kisi akoyi da combien de fois? Akoyi lisusu te banda mela kisi ya kotungola na komela azokoya lisusu te.
problème on a ekobela donc on a sali presque 7 mois yango na koti ba radio na sali si be examen à radio na examen ezo correspondre te ezo pesa be résultat différent na keti na hôpital ya Kabinda esika ba traiter ka ba tuberculeux basali nga be examen na koti ya radio babendi soi-disant na panzi mai pesati examen ya laboratoire na ya radio ezo pesa toujours résultat différent na eu traitement pendant 6 mois na Kabinda phénomène donc eye ko s'aggraver lisusu okuta ezalaka te presque na fin ya traitement ya 6 mois nakomi kosanja makila nazongeli docteur wana ya Kabinda na yebisi ye o kota scanner asalinga bon ya scanner papa maintenant na radio ozomona nini azo tâtonner o nazomona ba cicatrice wana peut-être comme kosala soki cancer ou bien nini na ke kokota scanner na koti ba moninga ete mokwa oyo yango oto bengi clavicule na français eza kubuka ndenge za mokwa oyo par rapport au koto on est beaucoup sénégalais oyo eza kubuka donc soki ebandi kuswa ngai awa loboko misape o moyen nakanga tali kofiza te soki kaka na kosoli makila esalino mikolo boni nayebisi nzambe na ngai alobi nzambe nazokende kosukisa nano docteur Kabe ya solo nakati nano banzela wana ya minganga wana nake nano epa docteur Kabe siko pasi yango wana umeli na moto esaleka mikolo mikeka oyimba pasi oyo ndenge ebandi ngai wana presque 7 mois ya solo donc toli tokota 8 mois siko ntango ye awa epa docteur Kabe wana ye epa docteur Kabe nalakisi ye bafoto na scanner oyo nakotaki tosololi docteur Kabe apesi ngai prix abi ça va papa awa moke naza nango yango azwi mpe apesi nga premier kir nake na meli esili nazongeli rendez-vous nazwi deuxième kir na meli esili troisième rendez-vous naye kozwa kiswa do na minute o ndenge nazali bo ata na kosoli makila ezobima sute nayaka awa mpo na prostate yango enyokolaki ngai mpenza pasi na bandi na hôpital bapesi nga bakisi ya kalma mwa ete leki nanga na allemand nalobi nini kende kuna sukisa nde eza kuna kisi ya bamindele yango te nde yango wana nayaki awa bandi komela bakisi ya kodungula na komela naye komona nzoto kimia oyeba ende nini keza prostate ebanda mpe kosala o ndenge okendaki na hôpital ayebaki na prostate ezosala yo pasi masuba ezalaki akokangama ozosuba bien te nazali bien ezalaki akokangama mpenza mais sikoyo ntango nakomi awa na kisi oyo bopesaki nga na bandi komela masuba nzela masuba mpe efungwami tozali na centre ya docteur Kabe papa Stanley nini oye kosala cop nini oye kobeta na docteur Kabe awa ezali cop te awa ezali nde hôpital mpona kosalisa bamalade ya solo te nayaki mpo basalisa ngai kolanda na information oyo tozoyoka butumu oyo na baradio mpe batelevizio ya solo esko maladi nini etungisaki oyo ememaki oti awa maladi etungisi ngai nasali à peu près 7 mois natikali kokota toilette normale te et puis natikali kolia te kolala te et puis pongi ezalaki na yango te appétit ezali te tout ça donc siko ntango okomi awa docteur Kabe yebiso ezalaki maladi nini bon docteur Kabe apesaki ngai nano maladi te compte tenu ya témoignage ya pasi oyo yanga ye a comprendre eloko ezalaki kati na nga azwi batraitement apesi ngai nasali na traitement une journée et demie nayoki changement na kati ya nzoto na ngai na minute oyo tozali na siko kombo ya maladi wana eske okopesa tokoki koloba ke cancer d'intestin en bref ya solo papa ya musopo ezoya molai ya solo ezokangama ezoya molai
Siko papa, est-ce que au tambola déjà to bandai kamba moi pas docteur Kabe? Bon, na bimaki na tamboli na ba centre mais bazo ko pour résoudre le problème na ngaite. Ya solo. Oui, siko tango ye a pas docteur Kabe. Na zui mikolo boni po oyoka obika ningo lobo. Na yaki lundi. Kokoma nazo koma wa lundi, mardi. Na yeko mona docteur Kabe. Lelo toza mercredi. Na yeko pese témoignage. Il y a produit ou il y a pesa. Il y a solo. C'est que nous avons pas si on a une chose à dire dans les assuités. N'allez. Il y a solo. Ok, peut oui c'est bien. Oui c'est la salle à maintes reprises. N'ayez pas docteur Kabe Awa. C'est un problème madame. En tout cas madame a tenu ça comme un signé. Conseiller wana. Totamoli partout na l'hôpital à ndenge na ndenge na ba docteur traditionnel à ndenge na ndenge totambola ki. Mais tu as solution parce que malade on est ça qui 2 ans maquiller les poules kaka nanga espoir que ça est toujours espoir ici là qui gagne parce que to keti pa ba na église mususu ya ndenge na ndenge to comme ti ba mbikudi pour na maladie ko eso si baté oji ces années na kolanda témoignage ya docteur Kabe ngabi ba témoignage on peut battre mususu to kenda pa na bango le mo esala mezate o lisusu. Mais madame je me suis allé la mukabité photo que n'est pas docteur Kabenga bien pour toquer que pas te belé on va passer témoigner docteur Kabende o te ngap n'expliquer docteur Kabe on dirait sopen nzambe mte c'est que sopen ngana auto éviter ngabi bon pour mes alités toquer da kanga mikanga pas docteur Kabe ngabi ça va to si mazila toya toye voya pe awa to te pe na docteur t'expliquer pe à comprendre biso de abike ndenge boye awa ni na bino esili bobiki ngabi mo balobaka rabo na epsi madame balobaka rabo esili na boye pa grand maison bobiki ngabi bon ça va tout là kodi mais apesa ki biso pe ki sita na pesi boye donc to vandeli madame ta lobi so vandeli amoni pe abi na moni ki so changement amoni pe na makila ekomi ko kangama ndenge bana ko bima ko couler ekomi ko kangama deuxième séance des siko de monde makila ekangami yango to yaki parce que tout le monde pena que non information est bien papa makambozo loba est-ce que ça solo pizza pendant 2 ans makile zo sopa donc boyeka deuxième séance makile kati est-ce que ça ma solo eza nini to comprendre ngo eza maladie grave papa ba te bele ba solo ni oyo ba mame bele bazana maladie oyo makilizo bima ba tambola lokwa bino nde ba olanda yo boy papa o mema ba ona ni libungi te non na libungi te ngai na sala pa docteur Kabete ngai na yepo na poema pasi na koya te pona pesa ba témoignage ya lokuta na kozwani soki na yebo sadik na moni oyo endo etungisa ki biso mbula na mbula to sali 2 ans na madame to zo solution te azo to moi to ke abiki makile kangami. Alors tout le monde dit que non, Zambé, na, oh ya ça pas docteur Kabe, asungi. Ya solo papa. Ouais. Bon, to ninto tu nana mama yemoko, to yeba ceux qui les andengeni, ceux qui za solo to o inventer li solo maman. Ça ko inventer te. Azaye pena na passe. To passe on andimaki li susute. Na yam komona vanda kana na TV ka bona munika docteur Kabe na ba témoignage ndenge bazo pesa. Yango etinda ngape na yakaka ndenge baninga babiki ngape na bika lokwa baninga ya solo c'est que esali 2 ans kande papa lobi kaka ndenge balobi wana siko na minute o makile bi masute pendant 2 ans tambola bisike dele bela na oyeka kawa 2 séances kaka makile kati la tamboli partout esimbité mama eza likopate hein yona papa na docteur Kabe de likopate ya solo eza bongo siko ba mama bele bazana maladie oyo comment on eza na maladie nini parce que docteur lobaki eza maladie nini cancer ya matrice ya solo ça na 2 ans donc oyo minga maladie ko tisanga maladie ya diabète ko tisanga yo na yo awa na mani pe traitement na radio alors molo na ke otala glycémie tout ndenge ndenge yaki quoi ndenge normal olobi glycémie na yo ezalaki likolo awa ekiti normal et omeki yango ekiti eza combien
Il y en a 0,87. 0,87. Bah, pension nini esali que équitable. Il y a quand même des baptisants. Baptisant ici. Temple du roi Salomon. Tout ce qu'on a bongo, ba témoignage, ya bande kwa Braza. Déjà na moni tembe sili pona ba nyonso balobaki. Oh ezalaka futa batu. Ah na Kinshasa. Wana bomoni tozali na Brazzaville, place cabinet mususu ezali na Congo Brazzaville. Donc on appelle docteur Kabe akeye ya futi batu mbongo. Esengeli kotalaka ba mikolo nyonso baza wana na ebite ba ofuta bango combien ba risquer komi la na télévision alors que ba moni clarté. Donc ndeko na ngai tika tembe. Wana bomoni ba témoignage ya Congo Brazzaville, bomoni ba témoignage ya Kinshasa. Alors docteur Kabe yo moko tango talaka boye. Mutu mo ba yaki na epenza azalaki penza mouribant mais yo simbie et puis abiki ça la ndenge ni. Ya liboso na chak nazalaka na esengo parce que mokili lokolo eza ya Nzambe asaleli bato ngolo pour se retrouver dans la médecine naturelle, opération non chirurgicale et puis se retrouver ba produit à komela. Opération te ninité na monaka ke Nzambe azali. Ba romela c'est ça. Loko nyonso na lobi boye, eza traitement curatif, cela veut dire en vie. Mutameli kisi na ye et si na ye tina ndenga kokufa normal sans problème. Eza carrément te. Yango nde na yebisi bato boye tango ozolanda message kondima te lobeke eza lukuta ndeko ya prostate eza tuba biloko moko ya mike ndeko eza santé soki ke otamboli na yo esimbi te problème ezali nga na yebisi moto akende esika mosusu te botambola soki okutana na ngai tokutana biso tolobi boye eza temple du roi Salomon totie bâton de Moïse. Temple du roi Salomon eza koloba boye. Tango bakanisi mayele ya mutu suki ya Nzambe bande. Bâton de Moïse eyaki pona kosekwisa bato te. Eyaki pona kobikisa bato. Mais biso eza boye. Quelle que soit maladie ozanango, oza desi. Otambo mona eloko te. Quel que soit eloko ezanango te. Parce que bokanisa eza ba maladie. Eza maladie incurable sauf la mort. Koyena ebembete, oyena ebekendo kunda yango. Siko mutu azobela, auta na ba examiner na hôpital ye nango ou bien eza elekana. Na lobi biso na lobi boye maman. Oui, un vrai docteur c'est la diagnostic. C'est ça. Ceux qui va savoir ba échographie, au salaire radio. Ils sont tous scanners. Tu peux faire ça biso? Yangonde na yebisi bande konanga. Au salaire échographie, kende au salaire échographie. Au salaire scanner na yo ba confirmer ya solo. Ndenge nazo salaire le bande konabini. Yango na yebisi ba tomba nyonso ya mboko na ngai. Kende keso ya mwasi, kende keso ya mobali boso ke sana ngai. Mboke woye mibali bazate. Mais bas. Bozana mboko ko yede. Comment pas na lobi boye mamwe nazo loba boye eza kuganga te nazo gange na oyo eza na nzoto ya bato ozogangela maladie oyo eza na nzoto ya bato voilà naza sir en tant qu'un praticien oyo eza pratique eza théorie te théorie cela veut dire mutu aza na qu'est-ce que c'est ozo koyima est-ce que ekosimba te pratique tatone mamwe. Mais ils ont le biboy. Cancer du foie, oyena ndeko na yo ako se retrouver. Cancer du côlon, oyo to bengi ya ba intestin, oyena ndeko na yo ya michopo ako se retrouver. Oyo ya mabele wana maye. Net ndeko mama ye. Biso to biboy liwa muto kokufa. Po maladie na nzoto ya bato eza péché. Eza Biblia. Eza ngai. Akozo ya bongo eza péché. Siko ntosa ndene. Mais tel est kaka Nzambe moko kaka Biblia ezoloba tel Ecclésias soko tel peut trande okoyoka ezobe maman c'est ça tel peut le sous Apocalypse 22 na sentir maman ezali mon peuple périt par manque de la connaissance ezapona voilà vision ezakaka nakandaka secrétaire bayebisanga boye mais makambo ezoyelo na nzoto na yo pona oyeba ke Nzambe azali il faut au moins nini il faut au moins que non mission il faudrait et accomplir au moins ko zakana pour me di boma ozongi normal mais ezako ke Nzambe azali
Ngana zo kwa kenzambe na bayo e basé va tirer ngana mokele. C'est ça. Siko bayaka la maladie, soka linga kufa bien ça na moi makasi. Calcul rénal. Na lobi mabanga na va rénal. Bosu kisanga ata masube kangami lelo. Na lobi lelo il faut osuba normal. On a calculé rénal. Tango nazo lobo message, loba isa message à lokuta. Tokutana. Na lobi référence à grand maison ezaraka moko. Bosi boyoki yango ke akenda kenzele ya maloko eza mumbembo. C'est ça. Maman kabamba bokasa. Wa mobimba. Mobimba semanangai bande ko nabino singa bazasi. Sokoye okuta bande singa bazasi manangai. Oyo bakangaka. Tension. Oza hypertandi, oza hypo. Biso to chenzambe liboso biso to zasi. Colopathie eloko eza nango te. Drépanocytose ou bien anémie SS. Bas infection chronique, hémorroïde eza lokola nalo boboni. Mayanzi. Ndere nazana ani sortant. Muchopa git. Nalobi eloko ezate. Suki sana nungai. Mboka oyo nalobi mibali bazate na mboka oyo. Okuta mezo azodo bazoganga bongo na mundu. Nalobi ko ganga wana nazogangela oyo mulimu ya mabeza na zoto na yo ya madaji. C'est ça. Oza diabétique suki sangai. C'est le temple du roi Salomon Zamba. Zamba nangu ya. Mokili ya Zamba. Bazotu na marteau yeseko. Mam. Marteau oyo tuchaki yango ngonga ezalaki Vatican. Vatican ezalaki robanini. Tubanda ko beta Vatican po batu ba lamuka. 5h babeta ka Vatican. Ah OK d'accord. Et maintenant l'église moko ya madembe. Babeta ka yango soko oyela musabatu boyeba ke tango yekoki ya bolala ki ozalaki vraiment. Wagi kidiba. Kidiba allez lamuka sambeda. Ezako roboboy bato bazala ko ignorer. Que médecine ba ko na bino guérison ezate faut ba yeba keza ya solo témoignage il faut esa na musala oyoki bongo condimate maison a pesi bato mbota eza bato de Moïse Mosa sambe bande ko wana ko la docteur monde zamba pambo de bato nyonso to ya ba congolais hernie discale ko na ngai maladie nyonso mi bali nyonso to na kopesa bango plaque benga na yo ko hésiter te benga ba numéro nyonso eza affiché wana soki bomoni mois d'août ezali obengi mpe ya marula plus 243 85 52 77 980 obengi nga marula nalingi natuna temple boye ebele ya bandeko babengaka bien ke mikolo whatsapp ezoleka te mais na appel normal soki obengi na numéro wana ozwi ngai plus 243 85 52 77 980 oza mobimba temple du roi Salomon. Batata bazol gola likambo tali mukoko batata balobi donc puissance ezodimine olobana bangoni. Mi bali nyonso tout boya na kabele bino numéro plaque. Mo bali nyonso tout monde entier. Na lobi boy mwana mo bali nyonso ya kozwa numéro plaque na bino. Ozo tambura na mutu keza na plaque mais yo ya plaque ya mutu penza eza wapi. Eza ko carte d'identité. Na lobi boy plaque ya mwana mobali eza 48 heures. Tango koya esika maison azali en tant que responsable to ko expliquer yo numéro plaque. Ba mama bazoki ma pamba. Ba mamu na kopesa bango 24 heures bateka na ba papa 48 heures. OK. Basuka na nzeda. Mam boye sur place ba ko expliquer 24 heures. Mwana mobali na matisier 48 heures. C'est le temps du roi Salomon. Ah, zamba nangu ya. Denga mokide ezokende. Merci ma. Bande ko bazali banda. Est-ce que c'est possible bazo bakisi? Bakozwa yango, oyebi que temple international. Na pese banda ko nanga nyonsi ya mputo. Mbota. Benga no kana ba numéro ezana. Facile ozwi bakisi. Mwana mobale zolo. Zamba pambole bino. Merci Ndako Elezer, merci député national. Grâce à votre magazine, Tokomi Wapi. Merci Mamu Amarula Mafuta. Moi, je avant d'être na régie. Manix Kimbolo. Dépôt Kenda Kabinda.
na tukutanaka na yo te luba nani Amos maison apesi bino mbota me na bosani te ndeko na bino Didie Kwiko nabengaka ye Dikembe Zamba pambole ye Zamba pambole bino merci makasi na tokomi wapi Zamba pambole bino bozala makasi nazalaki te nasina mesana ba affrontement ya bandoki na yebisa bino boye biso tokotika kotika musala oyo te mpona dikita moko ya bandoki ezovandela biso ekosemba te eza biloko moko ya mike et puis batémoignage oyo toza nango depuis tobanda batémoignage nalobi boye soki oyebana oza na posa ya sérieux ota na magazine tokomi wapi soki olingi lukuta songisongi na biloko ya lukuta kende esika mosusu sesa ngai nalingaka bino mpona bongo soki oza boye te ade mopanzi. Merci beaucoup Nandego Trésor Zolozolo accompagné kinga merci Nandego Manix Kembolo Amos Lubaki Voldine Toni na pesi nombo te boza penza ebele plus 243 85 52 77 980 wana benga marula sozo ka soni kutuna ba question so ba probia ba papa ya ba mama eza nango mais toza na TV moi lo banyo so ya TV bana ba numéro eza wana oza mobimba nzamba lola pamola